Bonjour, bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs ainsi qu'Internet. Bino Baïbouza Scotché Simonté Nabanda Kuna Bino Pona Kolanda Rolin Tumba la diva de la presse na site na Bino ya Munene ya Mbinga www Congo Suisse TV ya le boss Maître John boss moko solaka bien boss moko yo kaka Rolin Tumba tala kaka apesi des sites mobimba na gérance na hein wana ba mingi te pour côté qu'on a déjà balali na récupérer bango tout Rolling Tumba o meki nangai donc mobulu okokate na kati émission na bino bolinga ka paradis des artistes ezalaka toujours présenté par ngai na yambeli bino nazo yambela bino et puis nazo kotela bino invité nanga bientôt Machuda hein babenga ke ya Mati ex musicien ya Ferregola Jésus de Nuance lelo auto meka kosola nae parce que aibela bus aiembela biso en plus pe to yoka ba nouvelle nae to ba nouvelle nae depuis alongwe pas ex boss nae ex patron nae si lelo évolution nae ezani ceux qui passent au chômé to ebité ceux qui passent ali aye to ebité ceux qui passent dans orchestre mutu mususu to ebité to découvrir en déjà nazo yamba invité nanga nazo côté déjà na plateau nazo côté déjà na plateau bonjour Mathieu. Bonjour, ça va? Ça va. Bonne santé. Santé Kitoko. Ouais, merci ma. Para toi na mabele suna kata ngoto donc o mabela ba montana kabumbai mabela ba egetoe mabele ya ba vina biso ba 6 ki au père son âme ba mabele ya ba gigilumbu mokuwa bongo mabele donc ya batebele donc ba ya ebele teo chipamba il de campo mokonza ngoto ba junior kimana donc mabele na biso quoi junior kimana famille tika la famille vraiment Mati tolinto yeba mukie ba reconnaître yo sous na vocal oyo bete pas Ferregola Jésus de Nuance pour nous faire plaisir na boss nanga Maître John Simao Maître John Simao ngape na peso mbota to na kati ya single nanga déjà Congo Suisse déjà Maître John déjà yebage kunga moko déjà na kati po biso ba kunga ratarate ba kunga no to pesa ba to simba donc ngape na obetela sur Maître John Simao kunga moko na Suisse wana bazaka na ba vie na ngai nani Claude Lukeba Kweno donc moto moko malamu na biso bato yo to na posa na ba na mboka po Congo telema Claude Lukeba Kweno na Suisse wa. Oui, bazape wana na vie nanga capitale Luciala Lola na Lola. Bon séjour à vie capitale na kin na ebike kalamingte to kutana. Moi extrême qui est vocal na yo ça la bien. Aleo bolingi nga na bela mpo bosepela bapesaki nga conseil na ndimaki te tala esika popole mola se retrouve yaka noki cheda yaka noki falone donc vocal yango wana donc nasalaki na album so yoki na bwaki cheda love na falone donc ba jeune marié quoi. Ouais, la jeune mariée. Oui, il y a Mati, et là, il y a ça qui et pas Ferregola Jésus de Nuance. Bon, et là, ça qui m'a pas Ferregola les ara. Au moni, il y a de la musique. Nga bandi pe musique kala makasi. Bandi musique moi kala. La bête pe na ba veto ko ba defao, vena nga Sénéchal na PC mbote général defao. Na bête na ba grand-père Bozi. Na beti na ba Delta Force pa ba godé le fombo ozomona dona mona etiko tant o nazozwa na mouvement ya Ferregola ezaki ma beti tenzaki na normal mais nga mona calculer kaka vite temps faille jenaza pe na banda pe osala makambo ya ngamo na mona yeke no fona bindana donc to kabwana dans les bons sans problème to swana to bunda makambo belé to kabwana bien quoi. Mais yo zo beta to le non il pas pire vie na yo pire vie master vie na ndeni nga mukolo boye yaza vie na ngai te amasa massa o to kolane na quartier o moni quartier to vandi boye a to na direction sayo tout ça direction sayo
o bato musu ba ofinga lelo ngoto banini ngoto makadam ezate ngoto rompo ezate mais to na sayo to banda bango biso to banda na ba faire musique na couloir o to bandi musique ne ya kaka jeu d'enfant type comme lelo réalité peut to comme na ba orchestre to comme beta na ba orchestre to comme bima pe libanda donc c'est ça quoi. Master oui pourquoi kasi na minute ozo chometo potoye ba pe position na hote au côté na orchestre mususu tende baninga no balongwe ba côté mais tozo ye ba pété ceux qui au chometo ozaka obeti côté ozongi côté ba benga ka te na chomete d'abord biso d'abord on est na zana ngingi to betaka chaque vendredi c'est honorable na Birmanie entre le Koleng entre Botsenge Birmanie to beta wana donc nazo beta et puis na répétaka tozo beta donc na chomete vous allez clair orchestre na yoto ya muntu mususu orchestre na ngai orchestre so na bi orchestre na ngai c'est to déjà na groupe mora baya ko accompagner ngai so to beti moi nteke koti to partager gane za na baya tozo beta vraiment désolé kende bien. Mais Mikolo comme série coincé tona Bill Kiton to ba be position na yo na été relation ninyo bozana entre na kati yona tozo yebate so eloko ninyo bozo préparer eloko ninyo ezo leka na sope bozo chrétien ba sope bo finga ba tozo yebate. Merci pour la question. D'abord Bill Clinton aza mutu oyo natikala omoni na berger ba chrétien tozo chrétien mutu te. Bill Clinton alinga chakaka monde balobaka les points sur les i. Rien nga chaka point wana ka likolo ka ya hier donc atali que non Machuda c'est un bosseur pour biso to bandi musique mère na biso biso nga sala mobondo Sabina o ebinisa Congo mobondo Sabina à part mobondo Sabina to sala ba plan ebele vena biso de fois ebi ya mobondo Sabina ngam na sala ngo ebinisa Congo mobondo et puis na sala ba biloko lokola ba ndundu kumpala ukabela ngambongo ngana kendegelango donc moni toi artiste toi qui trop dans l'ombre c'est photo bima tu expliquer pe manga mususu ba tu vas comprendre biso ba pesa biso pe chance tout ça la magamo donc c'est ça quoi siko na fena bolimbisa na nyo na Bill bozo préparer le comment quand tu apesi nzembo na kati album na e poto ebi ke Bill aza na studio Bill Clinton aza na studio na c'est eloko nezo beta déjà bozo ko ngona na kini edendaka samba simbango ils ont rené déjà ils ont ça déjà donc il y a un succès à Kindoki na kati ya kin so bache ba générique ils ont beta na kin donc Bill Clinton azo robeta ozo mona Bill Clinton azo robeta donc il est toujours préparé le mot ils en dehors album na donc il est tout ça ne featuring mogo il y a bana birmando cercle ya birmando le ba cercle ya birmando donc tout ça là on a Bill Clinton pour ya za muta makambu ngape muta makambu siko to nito tombola siko eloko mobo cercle ya birmando tout ça là et puis tout ça là on ga nanga moto tout ça na ba président Zaoul voit mabaza tout ça na ba makambu donc tout ça na ba makambu donc Bill Clinton to beta ne featuring moza à part yangana e ya ba bilo mobo ça déjà été mais biso siko to ozongisa ngo susu pour na ko sepetsa kaka ba mourir bonne musique quoi. Tozoni na album na yo ezana combien de titres et puis Robimacan bon on a ça l'album mo ezana il y en a 3 titres et puis na générique moko 3 chansons générique moko na kati nzembo moko to yemba na Bill Clinton nzembo musu to yemba na grand-père Boziana vie na ngai to yemba na Boziana vie moko courtois et puis vie moko gentil. Au sollicite Bill Teka pour na edendaka sabasi ma ndenge zo cartonné ou bien au solliciter avant abimisa nzembo edendaka déjà Bill Clinton aza massa to kolina na quartier ya lova na simaboye chez bango za sima na pa ba famille na ye tout bazalaka ba kokobar na ye ba oncle ne bazala tout kuna sima tuzali ne pe na orchestre na biso staff London o tuzaka na ngenge siko Bill atalaki kabi Machuda o sala album na kasa album na o fona porter pe un plus pour na relaxa ma bokasité ya ngoto quoi c'est ça yango no moni Bill pe ki ye edenga pe na un plus na ye plutôt pour to avancer quoi yango moni grand-père Bozana pe ve na ngandimi pe ko yemba na ngai tout ça c'est ça quoi.
Oui, tu as ata mo extrême qui pour refaire plaisir na ba fan nyonso balingaka Rolling Tumba ainsi que Machuda Yamati. Olina sa eloko ya eloko sika. Oui, eloko sika. Ah, oto yemba na Bill bien na sa eloko mobo. Non, nyonso kako eza na album non. Likamba bolingo ngo botika nde kokota soki nazolela lelo cheda love aza mobali nanga nzamba ponelanga tobandane bomwana bapasi pe bisengo tala lelo yo nakomi na susi tala lelo yo nakomi na pasi tala lelo yo nakomi na bwale ah bolingwango makambo tro aleki toko mobali nanga talaka liboso talaka pe na nsima beta pe nini topase te po yokoma boye odisudre bolingo lokola sika na ti ale kitoko yaya mukali ochubinga mbele ya bolingo avowekelo kwango yo morikunga nasi fe nanga ale kitoko mpasa za tanga hotele miso ya kosepela fort otala nzembo na osalela ya ale kitoko nzembo makasi boye vraiment kitoko vraiment des gars lelo yo sikoko loba nini par rapport à ba musicien au bazofinga musicien au azofinga ba musicien nyonso balongwe pas les padres okolo bani par rapport na yo ya musicien faut tanga kombo na epoto eba mutafinga bato balongwa na okese faut eba kombo na eti Orline faut eba kombo na mais bon tozwi ndeti Mark House ndinga zo chrétien zo finga bato nyonso au balongwe pas les padres ce que yo kolo bani par rapport à dossier wana bon pona ngai tant que mutamayele mutabwania alors c'est ça ba erreur parce que yeso ka fingi ba mission na petant ba les gana TV ba ofinga maka aussi ba ofinga ndé leader ya orchestre moi déjà quelque part ils ont diminué pe crédibilité à leader ba mona ba mission ba travailleur na ba pa na yo ba longwe ba sali chemin na bango yo maka uzo za leader ti vous êtes travailleurs comme Jenny, comme Mao, comme Bissotunde, mais yo comme finga bango. Moi quelque part azo bebi samakambo. Vous inciter sur le bateau bakenda ki pe balobela pe leader na yo makama mabe. Aussi longtemps leader na yo azana yemso azana niveau moko boeza yemso élevé. Mais yo lingo bimse lokola muto ase. Moi d'abord muto afingaka. Muto afingaka batu trop. Exemple lo moi mabe. Netinga na ko na ibite mère na ko finga mututin ba artiste tout bazana Congo ozwa nani bolo Didier Lacoste Sheila Mputu ozwa ba bazana poto ba nani baze belé ba Micho Mangenda ba kana poto baza ba artiste siko ole kana TV o finga ba ninga no ba artiste na ibite coordonner o finga muninga ne coordonner te pone za ka ba mission ba finga ba ninga na ba mission et ça ya normal c'est pas bien ata ba yivi pan na ebite so ba osepera na makamani wana ba yamba ba finga bato ebite ba yivi pan ba lendele ba dada international ba ondima makambo te c'est pas bien siko pona ba musicien o bazo finga ba chroniqueur ba chroniqueuse okolo bana bangoni bon ba musicien ba finga ba chroniqueur na ba chroniqueuse faut boye ba bazo finga bango pourquoi abengio bosa l'émission sali minene après comment finga keno alingazwa succès na simana ngai ah te ba mise ba bata makambo wana te mise d'abord on a journaliste baza bato yo mise na journaliste baza lokola lonzai na mosai ebi lonzai na mosai yo yani yo musapina linzaka donc mise na journaliste ba lokola lonzai na mosai donc cela veut dire mise faut arabien na journaliste et puis journaliste faut arabien na mission ozomona journaliste faut arabien na mission parce que tant que la kala to ko mona papa Luambo Makiadi azaoza trona papa Lukunku simple so ba voyez ba osala émission bo oyo kata di solo polémique te zo mona donc mission na journaliste batambola de père mais so to zongi pe on appelle ba journaliste bino pe mère na ngai na nenga bien ba journaliste pe ko maire mo kende 50 ba mo journaliste pe ko ma pe bilo mo double pour journaliste pe mo faut batango yambi nduliste na plateau faut ba question no retourner pour nduliste a déborder te question soupe retourner pour déborder c'est ça vous comprenez
donc ngai so ba jouer musicien so afingi ba chroniqueur na ba chroniqueuse na komona ngo dans ma bé fort parce que et on est là que ça m'a toujours que na libulu tala musique na biso to OK musique na biso za bikitoko mais toujours que ndeboy ba taliban na bazo beta musique na biso photo za na entraide bolingo entre nous na ba journaliste mais l'autre que ndaba boîte tokendaka ba métro wana tokendaka ba terminal tokendaka pa Eric Ngwasuma kuna na ngetsemene tokendaka Ngwasuma tokendaka ba fiesta boko ya fiesta 0h bebo ye métro 0h pour ba beta musique à Congo okomona photo comme 4h ou 5h omoni ba tie moi musique moi Congo omoni ba tie moni biloko wana tout ezo kitsa biso natala la chaîne moi ba ivoirien chaîne encore mon Ivoire Musique TV mais nanu na mona te bacha musique ya congolais na Ivoire Musique TV nanu na mona te bacha te mais biso so okena mona natanga ba chaîne so okena total ne do CBS chaîne mo CBS banda ko tshaba nini yebi mpania na nina mpania balongo bakeni oyo Cristiano Ronaldo musique na biso mona ba tshaka te OK tout ça la musique est bien to propulser musique na biso na ba boîte na ba chaîne na ba télévision bazo beta musique na biso te na bité mon biso tant on okola to kana ba vie muso mona vie mo bo ala fa so la fait na douche aoye manze mo isora o comprendre bota na vie on a imba en français moi c'est pas ça musique na biso c'est très important faut te promouvoir nos musique na biso vous comprenez totika musique ba liban déjà bien mais to pesa na avantage na musique na biso to tombo la musique na biso qui tire na biso le tozo ka ba talibanda bazoyemba na minoko na bango ba Nigeria ba yemba na kiibo ba yemba na anglais ba togolais ba yemba na musique na minoko na bango vous comprenez mais biso ba ki Congo ba ki yaka ba ki mongo banini faut to kota na ba jewana to propulser culture na biso tu vois ma sœur sikoyo yembi na mnoni nga yembi na baki bolobo na yembi na baki yombe nga sala première mission osala rumba ya kiyombe nga yimu na osala ngo rumba ya kiyombe to osala ngo sundenyo ebite ke mission mo da sala rumba kiyombe nani lobeso déjà sala rumba kiyombe ebe lobeso ya kiyombe te ya munoko na bango bangala rumba ngo ebeta wapi ya lobeso ngo pona ebike lobebe aza na studio na ebimite ye na ebikaka na ebika bo ne mo je beta ya nao yo na ebi bo na nao ne na sali rumba na ebita ko sala mais soka ko sala pena ki mongo c'est une bonne chose à sala ngome ngana ozala ko premier mission na oyemba rumba ya kiyombe tokozo ata mo extrait en rumba ngompo na ko faire plaisir boyi bango sunene na yemba ngo kaka yemba ka mo extra mukie kaka mo eba ibe ekozala te pona ko faire plaisir na groupe lisanga ya bana Congo nebike baza ebele wana na groupe na bangwana toujours pona kolanda Rolling Tumbala Diva. Est-ce que wala kwizeye nitometa mabola diakako zola unzo ye mame vous comprenez dodo maman na rumba na odemba mena kiyombe est-ce que wala kwizeye traduire non parce que nga na oyo kango te traduire makambo le biana na lingala what's qu'on a olela fille moi kenda moi si moi kenda na otuna siko est-ce que goya est-ce que wala kwizeye nitometa mabola diakako dans soko ye na oyemba moi si mo bwa kenda nazolela ya zonga yango na otuna soko zongi na ebisi ke soko zongi nzoto na ngai pour la souci tu vois c'est ça comment kitoko makasi rumba moko gu o apa wana mère nasuna rumba moya kibolo ya kinunu na oyemba na pona banunu mambi makopi tango moloko chinande nana moto bosote na kome bato inganga te na kelaliwa omolongo sinande mambi mabe makobila senga iyao ekokongondo katsonda kona bokono
ebimi etongo abwitise na mpokwa eki eliwele bamomoni obare ekokongo ndakula libala nelelo nakula mobali baboti bamoseki ndoko ondakwa libala kelimambi mabokunga iyao tu vois donc naokende balini wana vraiment rumba moko kitoko banzembo moko kitoko mongongo bien bino mo boyebi kaka nenga yembaka est-ce que ya machu est-ce que bandolo avolonga na orchestre senga bénédiction ya yemoko les padres non senga bénédiction na pour ya nani pour senga bénédiction na ala pasteur te ala sangote bénédiction ni bénédiction zate ce qu'on a minute est-ce que na ma musique bénédiction zara c'est mon frère. Oui, ezalaka pourquoi parce que ozolongwa oyebisita ndeko nanga nazolongwa bonne chance bisiko zokende mwelo mobo ya bongo na sens wana bénédiction te nakoka ko yebisa ete parce que nakaki affecté c'était dû à quoi affectation nanga wana ezalaki par rapport ya manque ya considération oyo asalaki na ngai quoi yango namoneke nabaki te na ole omoni bapesaki yo nzembo te pas même loin de là nzembo esangeli ote faire egola aza nde nanu tazobeta banzembo eza nango mais eyaki mpona nzembo te ezali kaka keno namona eke manque ya considération ezali makasi yango namona ekeno fona bendana nakendaka na silence nakendanga kaka na longwe na ngai mais nayebi ke ye mpe dérange ye mpo aza kosatandre teke na kolonga bongo ntango olongwaki réaction na ye ezala yeni ti lelo na asala réaction te mais areketaka kaka na pale ayebi kaka mutu nanga machuda wana famille makambo na osolo baorli gola bacheri même maman na bango Marie mère na ngai ma tozalani mingi na vie donc bayebi ke nalongwa na ngai nalongwa mpona ko omoni nde ezaka ti so moto nayoka lisolo mo boye ayebisaka ye fere ayebisaka mise mo boye ya ngengeri mise mo ya ngengeri azalaka pa jibe boye aka animateur fere ayebisaka eke anga nayolinga nanga machuda na mouvement na nga ti comprendre nalinga na machuda na mouvement na nga te bana bangengeri wana tusa nde basola po ye ekoma kaka bana bangengeri wana donc ayebisaka mise mo boye ya ngengeri mise wana ntango abeti lisolo na baningane wana bayebisinga lisolo yango namoni ndeni tozalaka ne ye moko fala yebisanga ke no machuda na osepela na ngai te na mouvement na ngai vocal osalaki esimbaki na obanga susu napesa so eloko mpo ecreye makambo donc ata nayoka lisolo wana naye omonaki te ifona nabeta evapo mpona beta evapo mpona azala na nga mpe ye mpe azala l'aise lokwa alingi nga te nazala l'aise ye mpe azala l'aise quoi mais aza frère na ngai ngai nde eza boye nazaka na basouvenir ya malamu kaka na ye basouvenir oyo nyonso mabe toantera yango ya malamu kaka aza masa moko aza bien apesa ngai mpe espace so lelo oyo ye mpa na ngai boye tosana émission parce que oyokaka aleo yango ye c'était grâce à ye donc c'est ça quoi. Oui, mais il paraît au longwaka pona apesaka onzembo te tandis que bato bazan bayaki na nsima na yo bapesi bango banzembo y compris Marc Aus ndenga yembi nzembo ezobeta bon nayebi te soki esali yo nini par rapport ezobeta te nzembo Marc Aus ezobeta te est-ce que eza manque à production bon eza kaka ke non en voulant trop parler tu risques de tout perdre quoi. Bila yembango ti bila yembango na nzembo mo boye bila yembango na nzembo ne mo tonto baba bila yembango mo so zolo ba trop fusaka makambo tango sa makambo te donc faut pas donc maka uzi nzembo ne beta ata ba bien on a makini ba oyoka nzembo ya garçon mo boye petit mo boye abeti nzembo ne mo kitoko mikolo ezo sa tabana kin nzembo mo so tabwe bien ngote oui koboyanga nanu te kolelisanga nanu bina filé tozo continuer toujours lelo en tout cas non c'est pas na jeune frère na biso na frère parce que vraiment tout ça toujours kakana ya matia machuda donc
na certain na ye na ngiringiri tokomi vraiment na bato oyo bazo soutenir ye bato baza vraiment pour ye bazo soutenir ye na banzembo na ba conseil déjà nazo lekisa micro nanga na moto moko pona aloba pe bien na par rapport à visibilité la musique na biso congolaise ndenge nini ezo évoluer na mboka na biso Congo. Bonjour papa. Bonjour madame. Bonne santé. Normal. Tokolo bani par rapport à Yamati, mutu na bino, muta quartier na bino, muta certain na bino, bureau na bino. Kolo bani par rapport à banzembo azo salana mabe ozomona na kata banzembo ya Congo mabe na bango nyoso. Ate Yamati na correct. La vie à mabete. Vie normale. Donc vie normale, tous arabes no disque vie bima, tout c'est pela quoi. Mais c'est quoi défaut ni nous remarquer na banzembo na biso Congo. Ba défaut net na ba leader. Défaut ça dit ba bêtise ou quoi. Ah ya Congo. Ritima Congo. Tout ça, ya on est makambo. Ya on ezo matandule et kitapendule. Parce que matandule na nese ko zo sepela ba finga na ba TV, ba lo baba n'importe quoi na TV zo sepela nango. Mais ndule la guerre d'esprit. Nous la maman la guerre d'esprit, donc sans un esprit de bagino ba quoi lo, faut à mettre. Si ko pona bato bazo finga ceux qui musiciens à longo orchestre yo tika lo banzo finga ko lo banango. T'es bon on est ce qu'on est bien. Et t'es bon on est ce qu'on est plutôt faux. Bon on est ce qu'on sous kana faux. Premièrement net na masalanga onani. Masanga n'a pas fait, masanga nani. Freddy soit là va défendre la mabe. Ils ont bêté mais ils ont fini abat. Moi il y a le désordre. Mais faut Freddy on a faut le pas peut-être ba misu ba bien na combat Freddy te faut le bavement surnom na bien. Tinga bien na comme na parler. Freddy. Wa masanga va na sima prison. Wa masanga il Freddy. Makaous quoi. Yohana Freddy. Vraiment kolinga. Merci beaucoup pour na ndimi to sala na yo to loba quelque chose pour na ba musique na biso congolais. Tozo continuer toujours na bande ko na biso mususu. Bonjour papa na. Bonjour. Bonne santé. Calme. Santé calme yo mutoza pembeni ya mati santé calme. Oh mais kena mona mabela ngengi fo na calme tage fe na ngai. Tage soda mabele fo na za calme. Est-ce que bike mikolo ngiringiri na bandal guerre eza makasi? Te guerre ça te po biso leka bango. Biso leka bango na ba orchestre na biso mto binisa batutuka luchi banambe o bandombole bete binekanga. De biso leka bango. Bolega bango me botongia telota. E kotonga lobi kotonga loko c'est trop di biso leki bango za ngiringiri. On point. Biso to na ipaki. On point biso to na ipaki. Bon ba na loko te. Voilà, rond-pointé na quartier na commune. Rond-point c'est trop dit. Biso rond-point c'est trop dit. Rond-point ça la logo te bat bali à rond-pointé. Biso to na ipak. Mais kuna bana métro. Métro zani. Métro zani. Terrasse maman na terrasse donc kangi masola bandal. Ah référence exacte. Ah biso référence c'est alinga na bolé soni métro ça na Paris. Oui. Métro ça na Paris. Mais balobi bandal c'est Paris. Et Paris c'est bandal et ça Paris te. Au comme ils sont Paris pour hein. Pour tenir bandal ba pigeon. Te. Et c'est logo te. Biso ça na niveau c'est bandal kwa sigezo na ngingezo tongama. Mais boada na retard parce que bandal déjà tongia mati déjà. Et ah, wana za bilo monde ba pigeon zo tanga na masolo wana. Wa ba pigeon za ngenge. Oh mabela bankale. Oui, mabela sika faut solo toi ba fina so machima tu ba ka chanter faut bita lisolo an. Que to bita lisote ba communauté. Wana za ba tinel ba kikuku. Kasi ya commune on a to kota déjà que non ferré mona ngiringiri fali mona bandal. Rendre za makasi côté wana. Rendre c'est trop dit. Pour eza mabele faire za grand chanter. Mais le robot serré na pesa fait na faire a comprendre pété a ngozonga pe simate azenga to fermer tout na ba masane ba mine ba kolana so la mutu mo faire faire comprendre les foules makasi pas grand chanter mais faut foula bateau bazana e soit foula bango te ngomona mabe on voit oui a foula ba marka ouz a foula ba mission mususu baza kuna ba échappé a foula bango te lobanda on de foula même sous ba échappé ko lobeta na marka ouz te pas beta raté atelaka na elongi maboko za mwindo. Mon point, va foutre la échappée,
faut fula mabele po échapper dans mon mabele ta muta fana fait beaucoup on point ana maele belé on peut mabela ngiengi kotanga te o makao c'était pas beta ta télé lo na pembe maboko mwindo on point yimto fing ça fait rigola on point ya on to bela ndeti guide digital embara bien c'est soda mabela ngiengi on point ntimbo ça va to yo ka bache da love na kati kuna do esa biso pe bien ba ngiengi do tem na bende la drapeau moto ba oui vraiment tozo continuer toujours merci ndeko na ngai tozo continuer mbote ndeko mbote bébé boni bien comment on a essayé bien plaisir il y a trop aussi singa vraiment maloba na kombwana vraiment bonne santé normal na yo pe nga bien toza apembeni ya musicien na bino ndeko na bino ya matine to bengaka biso bengaka ya mati apo kombwana etikala déjà to mesana nango déjà ya matu sikoko le bani par rapport évolution musique na ye est-ce que zobeta pe ba biloko bien erobima toni taka ke simba donc ana producteur ba producteur te ba belé potara mutafana sheta avaza na sheta za ba leader makasi ba fait bozi ba fait des fois oyebi bango ouais ba ko mwana tangelo oyebi bango tout donc c'est que mambo ya a préparé simbara et simbara makasi et simba fort donc to tsaka ba bénédiction pana et pour mambo sali simba elonye pesa ya matikanda o pesa kanda mais ninga na ba biloko ya préparer ko za na ba kanda te fa toujours na bisengo po eloko na biso le rebima et pesa sengo na Congo jamais ko za na kanda po so atikanda siko mambo elala te eloko moko oui ceux qui a monyo pesa kanda oyoza proche na elonye ana na eme to marchane trop non t'expliquer ngai que o eloko mo wede oyo remarka est-ce que nga vraiment na kozwa temps est-ce que yo vraiment ko nga vraiment na kozwa temps na biso que non moninga nde na zaboy so mta simbinga na lito epesa nga kanda ta faut yo mo remarquer que non so na simbi na lito epesa ke kanda siko ba parcours to beta ne trop akoma na niveau na te donc mamutu ya salaka marche na ina batu azaka na batu bien non te na mona likam na mabepo nga to vivre na boye te po ya kana nga ya mukolo makasi donc biso to mona e boye tantôt lelo tantôt to mona ne lelo mais ngai mwana ye de ya mukolo pe ya musika ye masa basheta webi sheta webi sheta na bien bien wana leader orchestre utaki masa na ngoto sheta ndaibi ma mutu ya matière na problème na mutu talinga batutu bata mokilika nde balingaki te ti babomele ma mpa sheta yango ye moko mibendi asala bord ne po kosimba koshue te vraiment kitoko makasi tozo continuer totika na ndeko moko nde tokoclôturer na ye vraiment ndeko moko toclôturer na ye. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Oui, santé super, très super. Tout le monde a pembeni ya mati, biso linga obenga ya mati. Tout le monde pembeni ya mati, biso ba soutien na nini par rapport ya eloko ya zo préparabilité. Non, ba soutien na ngazara toujours toujours pesene courage. Tu as Fox, il y a eloko asala ke et qui ne liboso za malamu mingi koleka. Mais qui n'a pas de capacité na ye ezama malamu makasi. Oui. Vraiment eloko nane bima journée. Bon, ndenge ye a proposé biso na ndenge qui a assuré biso à l'obi ils a décembre. Yo to élabore échanger rapide avec décembre non échanger décembre comme temps to novembre peut-être mois tout allez to décembre to janvier. Mais c'est sûr que bon on est en décembre. Et on te fait tu souci que le roi est malamu. Si on a des musiciens au bazo finga ba chef d'orchestre, ba musicien minene, ba grand artiste au bazo finga ba chroniqueuse ou soit ba proche na epé bazo les can écran bazo finga bato ba longwe na orchestre na ko lo bani par rapport na. Non, par rapport au bazo finga ba musicien au ba longwe wana
na kosa ote maman eza logique yango wana eza ndenge eza culture congolaise so ozaki mutu mumise waki quelque part sera longwe eza pasi mona mutema ça dit pour nini photo finga ye donc wana eza ndenge wana ibaka ke mise so yo kese quelque part à longwe ba mise ba finga ye c'est ya mati pe ba finga ye ya mati aza proche ya président fait rigola donc masa ni ba kona ile ba lena ye question nangeza que est-ce que ya mati pe ba finga ye yango na zaki oloba te na yeboye aza proche na ye ba liaka na ye siko soko longwe est-ce que aza ba ko finga ye donc faut que ba finga ye donc ba finge ya mingi ba finge ya trop tu me que oui faut que ba finga ye po azaki masa ne ya proche na ye ba passe oya moni bato amona ngo te boboka ke alongwe afingi boyine ngwasa swana bo fo afingi kaka est-ce que mati pe azwa temps ya ko répondre bato ba finga ye ya mati ko zwa temps ya bato afingi ya mati aza moto akoli grand frère afinga raté aswana raté azwa rakina bato te ate o répondre ni moto na yebite suka quelque part ke ndaki biso to monite mais na numéro c'est le bon jamais bo so ce qu'on a découvrir ka salon soko découvrir asali yango oui aza mobali ya bota mobali tant moi que passe mo balobeli mabe pona ye ou ako défendre enfin ako finga te mais ako so sa réponse pour ko bokela mutu mbwakela ko finga te eza comme ça ko changer mutu wana aki matama mabe a changer vraiment merci vraiment mais eba que non so ya matière répondre nga na zongela yo oui tozo continuer toujours na kati ya émission na bino bolingaka paradis des artistes tokozwa pe bana mibali tellement balobi trop tokutani pe na tontine mpona apesa mwa témoignage ya ndeko na biso ya mati mama africa donc apesa témoignage mpona ya mati bonjour ndeko bonjour tantine boni santé santé bien normal elo nyinyo mona ya mati asilika makasi bon so na lobi ka silikaka wana kosi non namona te vraiment na lobi vérité non namona te siko bien na ezalani bien na ya solaka bien aza pleuil na mututu mwana muke mukolo en tout cas pa na epe na mboka o baba mboka niko et pa na epe na normal donc il y a pas na dur ya olobe belé zate bino moka to continuer to kenga nozela yo vraiment siko bao bazo finga giringiri siko loba na mawoni mais wana bakosanaka et pourtant bango pe ba uta na mabelango bango bazala basala makama minene na mabelango wana bakosana baloba bien bazala clair tomba leka na télé bazala bien na ozela mususu vraiment to suki wana mpona moi temps eza vraiment mingi te tozongela ya mati mpona to continuer ba histoire na biso to continuer ma solo na biso après ezala bien makasi na siki mo espace pour faire plaisir à mon boss qui est maître John Simao talaka papa na Jogo nta sale que France azala qualifié na coupe du monde talaka moi na fils unique donc quoi y a pas toujours continuer toujours na ya mati lelo ongiringiri efingami pona faire rigola fali pona bandal pona fali okolo bani par rapport à histoire. Bon, merci pour la question. Moni lelo soki bana maya bandal bakomi ko finga ngingi bon ngingi eza grand monde avant bandal ezala déjà biso za bato to koli na ngingi bandal eza mabele o biso kotaka mingi quoi baza bana bandal baba kamara na biso bale mwela ba kuna ba mishadaya baza kuna na bandal batuloko ba kuli ngange baza kuna ba mera bikofo baza kuna ba papi boketa baza wana na bandal bafé na biso ba yula boss tozakana ya mobando chef d'entreprise yula boss les millionnaires tozakana même yula boss akofinga ngingi te parce qu'ayebi ngingi eza mabele ya ba prêtre moso to bando tela mama musique lelo mona lombo makiadi aza mona ngingi lombo makiadi aza mona ngingi ayikola guitare na wenza bayaka utali lelo papa loko asama ngwana aza mona ngingi utali loko mutu loko kese diambo bi kese diambo non aimba si je savais comme ça nalingaki kokamata kamwa ba réservé tala ndenge onyokolinga boye chéri osakani na motema na ngai te vous comprenez bala ba vient na biso ngoto donc ngingi eza commune oyo et créer batou même ata vivre la musique avec salama
idéologie banda pe na ngingi apo to wana ba ser na biso ba Emily ser na biso Emily abota na papa wemba na ba yangambi wana ba vieux baron ah ba vieux Sabou vous comprenez ba Tshisekedi papa Tshisekedi wa Mulumba père son âme leader papa Tshisekedi leader père asala ki lelo po mboke zala po père abundela biso abundela biso po mboke zala normalité mboka to koma bien vous comprenez aza mwana ngingi na nzombo papa Tshisekedi vous comprenez donc ngingi eza commune moko boye bat bako blaguer na ngote to moni biso so tali même wenge muzika to eda bango fort po wenge tamba zaki liboke bango to babeta babilo na biso ti abeta babilo na biso to tali wenge tutuka luji ala mwana tutuka luji alaki na wenge auta katsavu ba ngingi pa ke wenge donc aza batu na biso donc ngingi bako budango te na ebite ba budaki on a sens nini ke non ngingi esali nini nani ngana yeba mère yo mto yebi mo infango okoyebisanga quoi. Vraiment, tu continuer. Est-ce que Banda Olongwe pas ex-patron na fait rigola des choses à tenir au courant? Ex-patron te massa ngana ki travailler le gars va travailler tout est. Ngana ki travailler le gars va travailler tout est. OK. Est-ce que Banda Olongwa est pas master na fait rigola? Okutana na déjà. Bon. Ala massa mo boy tokutana déjà, tokutana to solarane bien. To solarane bien fort. Moni fait rigola. Fait rigola la famille na ngai ne na boy tanke machuda na kolinga jamais et si ko ngana vandi na mona mutu azolinga dénigrer faire et ko arranger ngate parce que na zala ki peut ko faire partir na entreprise na ye na entreprise ne zalika na mabete babola mu pesa la ki vous comprendre babola mu yaki moni lo biso total aka mabeka te babola mu zaliki donc tokutana na biso to développer calme po to ba massa et le coup faisait tozanga na biso calme to na biso donc to na biso ngana kende ka na sala makambo yanga cercle ya birmando yango ne muteke ya ko mettre ce qu'on fin na bilobela batu tout na makambo to batu balinga ba loba donc cercle ya birmando ne muteke sala makambo. Merci beaucoup. Ndenge marka oza zo finga bandeko nyoso bazo longwa et pas faire rigoler la geste de nias ko yoko okoloba ni par rapport à likambwana. Te wana zo beta mabe. Wana mama be. Ya ko finga akofinga bayaya o balongwe na mouvement ndeni. Parce que bayaya o balongwe na mouvement mana bana machombe benjir tellement wana machomba ngona ni o ya lobela wana. Afinga na shikito. C'est que yebi pe non azamo na machombe. Mais non shikito ko za machombe te mwana machomba ko za munene le wa shikito. Pourquoi otangika kombo shikito tandis que ba mise balongwe basé belé. Te na yebi ke bango ba s'attaquer to na shikito. Yebi ke yé pour faire mon faire rigola et moi ko finga mutu te na TV. Faire rigola aza noble, c'est noble. Ah non, c'est noble. Moni ngai ne na bwe biso to ngai machudo na koli na aristocratie. Papa na ngazali mutu aristocratie. Aristocratie c'est plus que bourgeoisie. Mais biso to yi likolo. Donc na yebi to yebaka ko kotala bat na batitide na physionomie ya mutu. Ukoyeba pa attitude na ye. Na physionomie ka ko yeba mutu attitude na ye zabi. Donc fait gola ko sama mwate mais maga uti nya zo sama mwana na ko peseka conseil mon Freddy wa frère na ngai. Mais ko linga ko sama mwate parce que nzembo oche na libom et accroché. Et ça non nzembo mo botana di mwana mukelo kola garçon moi abeta pas Fabregas. Asali nzembo simbia bina filé. Voilà bina filé. Courage na ba luka batuluka ba bina filé on a courage. Ba kota na ba polémique de so ba kota na ba polémique ba koma distrait. Na ebisaka na ninga obuninga na luka mamoni ba garçon bazo boaka. Leo na ba okesi même ba animateur à Robinho. Ba animateur à Fabregas. Batuluka ba animateur luka ba phrase. Abokelo mo lokolo. Bokelo mo lokolo na ngai. Ezo accrocher na kin lelo. Et on a ebisa bango ba petit na ngana kuta na ba ça on petit na ngabo kota na ba polémique te. Oh ngai na boaki boité, yo travailler. Travailler ne ba via kalabano travailler. On vient moi travailler tout ça. Oui que Robin ne pas bosser na ningo sakanité noir et blanc. Mais non na biso Robin de Mundibu. A évoluer après na ngengi awat. Na okesa tutu galuji. A évoluer ba répéter chez papa Lumbu na ingende. Papa Kaluji ba répéter wana a évoluer à misa tutu galuji. Mais le lopa bimi a sali pe makambo mona. Et on a eu ça bango ba kota na ba polémique c'est
ba évoluer nde ba évoluer bazala na gentillesse bazala na respect surtout na bato babanda misala liboso na bango namonaka ye souvent masa o fali akumisaka mingi dose quelque part azalaka na barespect na ye mais sikoyo azalaka na respect na ye te azala na barespect sikoyo na bamisien nyonso kokota na bapolémique te petit frère travailler lobi mpe kozala mutu na mboka oyo po oza deja na ligne wana ya kokende ya kokoma mutu ozomona ntango mutu alingaka koma mutu aza mutu aevitaka mabe boyi mabe mpo koma mutu c'est ça quoi. Oui, tu as déjà une émission à Bisson Lelo. Quelques salutations à mot de la fin na Oezani. Bon, mot de la fin na ngai pour la journée à Lelo ezaki non. Bana poto bozela, bana kin, bana Angola. Bozela disque na ngai ezobima, single na ngai ezobima d'ici là, na osala ba featuring na batuloka ba Bill Clinton. Na osala ba featuring na grand-père Boziana. Bino boyebi grand-père Bozi ayemba trop bavie moko boye talaka nga navanda na grand-père Bozi 10 ans mais natikala komona jamais pas Bozi afinga moto to imbécile na yo bien yo za zoba bien yo za boye grand-père Bozi donc eloko wana etika ngai mabe donc na koma olinga na vivre vie lokola Bozi bozana mais bapesa nga mutu ya Koffi Olomide vous comprenez mutu ya Koffi Olomide parce que moni batuloka ba Koffi Olomide batuloka ba Koffi Olomide baza ba vie moko boye ba beti trop na Congo asali banzembo ba vie moko boye biso photo s'accrochera pembeni na bango poto koma bato moni avo koma mutu foza na ba grand ata bato zo tanga lelo so ba komi lelo nde bazaki na ba grand lokola ba Koffi Olomide ba Weranson ba Jibe Mpiana papa Yoji omona Nzamba Yoji Nzamba Yoji Mekeba Nzamba Yoji mais ils na Martin Masinda mfumo wa Yoji kanta ya lala muninga ba Nikens bayaka ba Nikens bayaka bazana bata Yoji on comprendre ba tulokola ba fils Edungu baza bata ba Yoji fils Edungu baza bata ba Yoji et puis bata Yoji baze bele mais na minute on est papa chéri donc na habité quoi il pas obéta quoi mopao Koffi Olomide mopao et puis mopao na kina bon rien à dire. Vraiment, tu comme vraiment prêt, tu comme une souka émission de bus Mokola Lelo. J'en profite d'abord pour dire bonjour à Yannick Imbaouna France, Mouninga sénateur. Talaga vieux solara bien. Faut pas y avoir moi là quoi. C'était là votre humble servante Roline Tumbala diva de la presse. Na pesi mbote na ba salutation na tellement il y a trop na ba fan nyonso o balinga Caroline na ba fan nyonso balelanga il y a trop tellement je vois J'irai c'est Mianga prêtre na Djobour donc le groupe ya lisanga ya bana Congo lisanga ya Congo groupe Mobimba lisanga Congo ba gros bisous na lela bino tellement trop wana na kuti déjà Patrick Baka Thierry Donova Thierry bango nyonso bana Afrique du Sud ba master nyonso ba collègue nyonso ba camarade nyonso o bazana kati ya groupe wana trop de love pour vous Papi Temmo plutôt maître Ig le grand Baoba et mamie Alpha ma maman chérie j'en profite aussi pour saluer ba fan nyonso na Facebook WhatsApp nyonso na lela bino ya trop bino nyonso je vous kiffe grave c'était la votre humble servante Roline Tumba et moi je retrouve plus tard bye.